Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure où vous avez un abisso na 4 Tindika télévision. Merci pour la fidélité pour la Tindika télévision. Ndenge to misala to shukoya pour na relaxa bino makambo ezali koleka to misala ndenge ezali kosalama. Lelo tozongi susu awa na isiko tozwami na elengesa direction elengesa place au misala banda ko salama uta e bandeli. Esika otata ekola ayaka kotia makolo pour la première fois comme on elengesa e kota makadam to pe la talela esika ezali vraiment eloko ya malamu au peuple congolais bazali kozila pe bazali kosepela pe ko apprécier geste wana jusqu'à ce moment mais to mona ki si la ki ko avancer tenzela ngo suka ki quelque part mais lelo to moni to kiti to moni vraiment misala ezali ko continuer ko salama parce que bit dans ezali ki bimati na ba passe mais to moni vraiment bazali ko avancer bazali ko foncer jusqu'au fond enfin que ba atteindre ba passe ndenge toujours basila ki kolaka pe ndenge ba pesa ki précision pour la misala donc to luka to zo mo intervention bande ko bazali ndinga pe ya ba biton o bazali ko saluer geste o pe ko sepe na geste parce que bande ko nyonso to pe peuple congolais bazali na esengo pour ko mona nzela onde misala ezali ko salama pe bazali ko avancer parce que on pensait que bakati to basuki na nzela mais to moni bazali ko foncer jusqu'au bout pour que ba atteindre ba passe to ko intervention batou ben en passant dans Rosan so pe ça mbote te na ba kolo chaîne ba boss nanga papi kelina refin ki sombe mon vieux Luka c'était je suis na kati à Londres pe na bossa nyote mon vieux Dimbu na kati à Londres pe na bossa nyote mon vieux Rabaka Songo na kati à France je te salue mon vieux directement na kopé sa mbote na invité na habitant azali awa to kopé sa mbote mo na mboka. Bonjour maman. Sangoni papa. Sangote maman journaliste. Ah tozwami wapi précisément pour bandeko bazolanda balko bazomwa précision ici ka tozali. Ah tozana elengesa. Tozana elengesa na quartier Makala. To sepena mokonza mboka akti asali oyo pona avenir na biso za Valère. Yango pe tozomona misala pe zokende pe tina suka. To sepena pena na papa na biso Félix mokonzi monene. Ndenge asasi so nzela tozomona ba terrasse ne sozokota tina ba venir. Amemango tina suka akata te pour misala kende liboso. Vraiment comment on ndenge nzela sili ko koma parce que to kasa ke suki ka pour mettre moni et foncer jusqu'au bout vraiment. Tenzela penzo continuer penzo ko matina suka pena. Penzo ko matina suka zo bimati ba armée tozo kende ba armée kuna to keti cité vertier to resepela pena et kende kiti avancer pena kende ti liboso. Ba transport pe bando kota ba nyonso ba bando bénéficier nango. To sengi suko to senga mkona mboka oyo ko tika la makasi eza makamba mai ndeza mapasi na quartier ngo ni lengesa. Mais ça pena pasi to zo kende konyoka to kende ba forage eza mapasi. Courant to ça courant moi l'aise moi mage préparer kota na ngambo makala msusu etikala na nekotite. To senga pena papa na biso mokonzi Félix ai bane ko landela dossier wana ya courant ne manga landeli ndenga landeli so ya nzela alanda pe ya courant équipé liboso. Merci maman.
Mbote papa. Mbote ma fille. Tout le monde a des passages ici comme ça les écoles ça la manée ça tourne 14 mois intervention par rapport à avancement misala. Par rapport à avancement misala na biso awa surtout na ngomba awa ezokende tala musala pesa les sciences pesa les awa ingénieur ezali awa na kotala po ezali oilere ya ilanga maneza ya mbula pesa makambo na yende mutusu mendenge bazosala awa na monique mosala kozala un travail durable de longue haleine vraiment c'est que par rapport na oezaki na sekuna me paibo en tout cas bazui vraiment de la moque malam pour être de leur kozala un jour vraiment admirer na ba génération peu future. Un message nous passe à la chef de l'État par rapport à ça. Bon, na message nous passe pas à chef de l'État. Félicitations mon aîné parce que vraiment hier azali parmi les tout premiers mtu azoko salisandela oyo bandela oyo bale bambongo belé mais hier aye vraiment aye pour été akokutombola mboka oyo ezali enene mboka oyo ezali lokumu kasi bato bakotiana bisika misala wana ba ministre banani nyonso wana bazali kulandaka ba intérêt na bango mais ye président Monique azoko se donner pour itali mboka donc ezali kusonga mboka azali vya mwana mboka ya solo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mbote mwana nga ya mwasi na sepeli mingi parce que na makale to cholami to finga mi bazanga prince bata mabulu bata molili bata mboka yango na madoki biso to bota mi awa to koli a to zuba koko bana okana kaka to ko cha prince métier sa marate mais to moni ke winzamba sali kati na mokonzi na biso oyo alati evema ayeko tia biso prince tozo sepela mingi a continuer kaka boye a prendre pe misala ba jeune garçon o batango baza ba diplômé basala misala batika kikuluna batia ki voyou soka sema bongo classe bongama ba compagnie fonga makolia eso ndinga kala to ane sengo mingi mwana biso mobali azoko développer na ndenge na ye na ki mwana e biso ya mama mais azo sala loko oyo e sepeli si ba mama na batata papa chibeto to sepeli vraiment mbote makasi mwana nga mobali fati beto mbote makasi papa nguya ebakisama mbonge ebakisama osa lisusu fadiz ata famille. Bonjour Ndeko. Bonjour maman. Tout le monde nous a ici comme ça les autres salama to kolkato zoma intervention au saluer geste oya bugomi nzele linge sandeli. Bon napesi nanu bakonza mboka mbote bango nyonso tu na kati ya parlement bazala bomoko bazala vraiment bomoko kati ya population na kati ya Congo. Tozomona misala na minute oyo ezoko avancer. Félicitations d'abord. Eloko yalaki vraiment très important
mutu ya ngomba. Po mutu ya ngomba profondeur ya mai ekitaka na ndenga jeté. Mutu ya ngomba voilà esika tozali. Mais nazo senti déjà que misala na bango en tout cas vraiment faut qu'on féliciter ba mininga. Boulot ezokende. Musala ezokende toko nié musala te musala vraiment ezo marché. Mais toko senga vraiment basala vraiment chaud. Mvula ekuta mutu oyo te ezosenga mvula ava ebanda vraiment ya makasi musala nyonso il fallait esilela bien avant. Hôtel de ville o vraiment petit na yo chef de riz ndengo zo bengisa biso na ville nazo sala na kata chef de riz. Ba chef de riz bakocha yo maboko na makambo ebele na makambo nyonso. Ndenge tozo kamba balabala tozo futa mati. Mais ndengo lobaki na biso ke tozala kimia toza kimia. Tozo zela mukonzi mboka azonga po abengisa biso. Mais geste obo saluon bo apprécier. Ah maman. Bo apprécier geste o c'est pays na misala oyo. Na misala oyo nga moko nazali cantonné. Misala oyo toko niete. Misala ezo kende bien. Oya koboya misala oyo ezo sala maseka za mutema mabi. Misala ezo salam. Yango ezo mona na misu misala ezo vancer ezo kendi. Faut qu'on félicite ba mininga. Soki to féliciter bango te. C'est que to lingi bango te. C'est que to lingi mukonza mboka te. C'est to lingi ngobila te. Misala ezo kendi. Merci beaucoup. Nakopesa bakonza mboka maloba boyi. Ndenge bazo sala misala oyo. Biso pe ba cantonné, bongager biso, tokoka kolongola ba chasser nyons tout na kati ya bakao nouveau. Salongo chaque samedi tozo salisa salongo. Ya kolongola tous les mbindo oyo ezokota na kati ya kao nouveau. Mukonza mboka. Idenga nazo pesa ya tout moment na pesa ka idée. Soki osali opération ya kokanga izi na ba chasser. Mboka na biso tokolongango na salibilité. Mboka ezokoma trop mosoto koza ba chasser. Mutu soki ameli mai chasser ekeboka makana na kati ya mabili. Lobi na tongo mutu wana tango azoya osala nini aokombola kaka chasser. Ezo senga mukonza mboka yo kamela biso bana na yo ya ba chef de riz. Longole sa chasser compagnie ya chasser na kati ya mboka. Na pesi lora batumo na diataba longonia epa yozali très fort combattant. Combattant na yo ye yazolo banakati elengesa yo vraiment longonia epa yozali. Na pesi pe biro nyonso ya lora batumo na longonia na kati ya limete. Merci. Ezabwe nazopesa nanu nzambe merci
po likambo esalamaka pamba te ezalaka trace epai ya nzambe lokola asimba ye motema ya beton ya fati beton mwana biso Tshisekedi tondimaki te mpo ngai oyo lokola natelemi ya balabala na ngai yango eza ya nsima tokoti na 62 nazalaki mwana moke na bali na balabala nsima tonyokwami mpenza mikonzi baleki tomoni ata mokonzi moko abongisili biso te me ye mpenza papa na biso Félix atie mpenza memi makala na motema na ye alobi lelo bato basepela po mingi bakufa me biso tozwi ngolu ya komona prince tosepeli susu na compagnie ya di construction ndenge bazosala en tout cas nzamba batela yo pa Félix biso motema tozala donc soki mutu akotumbola yo donc atumboli mitu ba mama na kati ya makala po toyebaki prince te lelo tomoni toza na esengo mpenza nzamba pambola okende biso totombeli yo 100 ans mutu akolongola toyebi ye te po mutu moko akandiselaki biso mboko aza te tokoliawa tokomba kokwa toboti awa topesi merci na musala ozosala na di construction ndenge bozosala en tout cas nzamba sunga bino biso pe totiki bino te na ba prière tozo prier pour na bino butu na moi tozo prier tozo tika yo te président na mama Denise tozo tika yo te tozo bondela pona nzamba peso makasi elongo na molimo santo akambaka yo butu na moi pona gloire ya nzambe a di construction sur topesi ka merci nzamba peso makasi apeso makasi po te boko akosala mokolo moko gloire ezonge pa nzambe ko yoka maloba te telema loko telema elongo na Yesu elongo na molimo santo la biso ba mama na makala toza sima na yo butu na moi to bondela pona yo papa Félix butu na moi biso toza ba intercesseurs na yo oyo yebite na kati ya makala merci otendeko mbote non tomoni a isika misala ezali kosalama na elengesa tokoluka tozoma maloba pona misala ndenge ezosalama ngamina na laka te naza neti mpona liboso boye eza baba na biso naumeli mingi na ngola nasali moins 13 ans naosepela mingi ndenge natelemi na katikati ya boye baninga oyo totalaka na bango televizio ya awa bamona balabala na biso elengesa ndenge nini ezokoma awa towa juste totelemi na ntsanga mende si tokomi na distance ya musala ya sikomi na likolo okota mission libo to wana tsanga na pisika bandeko nyonso bana ngola mbote ngai yo penza ngai yo bino mo bino lo ko mbote me ngai yo mais na sepeli makasi nzelo to satana kite poto mona boelelo to yo mona ngo penza en tout cas musala zo sala bande omoni boye batu bakare yango ya bamai batu nyonso ba tracteur yali musala zo continuer toujours au sala to kumisika mo nyamboka ndenge ya initiation oyo ya biso boye ndenge na koloba bino kote na biso la muntu brigade atoj ya shtoaki mwakala ya agora toi vers o trabalho que tá fazer aqui tá bom ya fidèle internaute comme vraiment na suka ya émission na biso merci pour na ndenge bozala toujours pour na mbasa na biso bino mo bosili komona ndenge to sili kolakisa bino route ya elengesa esika oyo misala esukelaki mais to moni basili vraiment ko avancer et puis misala ezali toujours ko évoluer très bien malgré ndemo ya difficulté za raté mais to moni basali ko avancer to zali vraiment ko sepela vraiment na geste au pe komona ba avancement ya boye ko salama esika misala esika ko banda je crois bien bosili ko zwa ba appréciation to bandeko babitant esiko ndenge basili koloba basili ko exprimer o ezali esengo makasi ya komona ndenge nzela la bango ezali ko évoluer donc bon continuer ko za brancher na kati tinga télévision boko zoka toujours ba information pe komona ka toujours misala ndenge ezali ko salama toujours na cadre ya visibilité ya chef de l'état tata ekolo Félix Antoine Tshisekedi bon misala ko yamba yango bo za la brancher bo s'abonner bo partager bo liker et ko sala vraiment kitoko na sima caméra na bo santé chaque fois za toujours na réalisation Mike nous a dit quand moi vraiment tout le monde dans la cima ciao Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Elton Store, l'unique shop congolais de Londres, la Grande-Bretagne, il à Londres, les alikos à la fierté à la communauté Nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes. C'est créé Elton Store et Zali Kakamoko, le sérieux, à quel na service qui toko na ba client na yé. Avec ma produit na yé, où la première classe, il y a qualité supérieure. Oh, il y a ma bombe à Elton Store.
Oh yes, mokili mobimbe yeba. Ma maman à Londres va confirmer. Eden Store, c'est le perso des produits cosmétiques. Yasolon, produits originaux. Et yes, les alipes perso et produits alimentaires, naturels et organiques. Au travers de nos produits cosmétiques, Eden Store détient le secret. Secret Yasolon, où il y a posé à maman moi c'est qui toko. Posé à moi sur Penza Basali Kolula. Posé à moi sur Mobala Kotala et Alembate. Posé sur Kotamboli, Masanga Sima. Eh oui. Yango ne ba produire zo tekama na kati Eden Store. Na ba produit alimentaire. Oya Eden Store. Yango de secret ya cuisine ya maman congolaise. Ah oui. Nyonso ko se pensa mobali na yo ezali. Pondu, matembele, ngai, ndole, fumbwa, ndunda, bilembwe, oyo nyonso penza. Oyo ko bonga pona cuisine na yo ezali. Oh yes. Olingi mobali na yo asepela na yo libela na libela. Olingi mobali na yo atalaka yo lokola mwasi azali kolula sika. Oh yes, olingi mobali na sisa biloko nyonso otielaka ye na mesa. Secret ezali kaka moko. Eden Store.